bonjour na balandi na biso ya bunganya media vraiment ce que je me bino n'abi que vous avez concepté là et na banda bunganya haleluya marakuja ila vidi la métissement moi si ya mokusi na makambo ya milai la reine de YouTube vraiment na kati ya mythologie ba biso mythologie ndenga na bino tozati sans mythologie no kraka momi wana te ni par ailleurs pas plus pas moins juste bunganya media s'abonner pour zo kaka ba vidéo s'abonner pour zo nyonso ya kitoko awa ba film ba gag ba série télévisée ba émission politique ba émission religieuse donc ba émission tout na le quoi ba mythologie tozaka awa ba bi mama elika mo so motu evangelise biso ato kwanja nteke elongonga na ba invité na ngana sana na plateau na bi ki boyebi bango déjà mais toujours kwanja nteke le moto bozo lo ba déjà ba koloba na ba kombo na bango balobi est-ce que moi c'est ko betela mobali le passé na ye nyonso asalaka na mibali ya kalafa kutana mobali wana to est-ce que mobali asa autorisé ya kobetela mwasi le passé na ye o asalaka na mwasi na ye ya kala toujours kwanza nteke longo car il peut qu'il a parce que na sana yo mwana mwasi kaka awa car il peut qu'il a est-ce que mwasi ko kobetela mobali ba le passé na ye o imeka avant ba kutana na mobali. Oui, merci maman Makuja. Oui, moi aussi à kobetela mobali na ye ba le passé na ye ya vie na ya sala ya makamne ya sala mais il y a ma bezani. Mon bali, soit bête moi si le passé. Moi c'est à tout va normal. Mais moi si kaka soit la bête mon bali le passé na yé. Nombre mi balo ya vima la bango. Ba vie ya sala. Nombre mi balo ba sibaye. Nombre makambo ya sala mo bala tomboki. Mais mon bala ko tangela moi si au moins fi tant ça tangela moi si mo boye bani na yé. Yo tomboki to bika chérie, fille on te baille na ebo soki na mais yo tangeli kaka nombre mibali oyo bima na bango. Oh yo kuta o bima na zuma tumbatif. Asili ki kamara nanga abasani ke yenda bandaki makambwana. Donc yo tangela ki yo le passé na ye. Yo silika ete okukuta kama msa bima na bibishi kamara dina. O siliki to tombo kite. Mais yeso okika koma kamara moko bima na ye. Mabe ye. Tom suko karampi bakanda. Makamano si balambet bo sisi pete ale mama ko si bale sili asiliki makamno se baby do ambiance bozaki nango e silpo nini otangele ka namba mibalo obima na bango mais yo lobi na ngana tangelo ba le passer na ngana siko so yo kia we pa ba et mabe c'est mieux yo quand na bolingo tant aussi bana tant aussi mara to sa caresse po yo banda ki nde bisonga pe la ndimi mais soki nga na bandi mo bala tomboki to banda aussi bana ngata bilamba ni kateza debout mais obina la tabilamba pa ki koma kamade la carte mais bon ça les a combien des années ba 5 ans passé pas 10 ans même mais yeta yo ki ka o lelo na 2019 comme c'est 2020 ya yo to na 2019 est-ce que écoutez nga vierge avant yo na mobile aussi okutinga vierge okutinga vierge te okutinga de na toboka basiba nga kala ale siko yo tango tanga nga ba dépasser no na mbetu yo be likata no na kucha mpe telema makasi ezaka mususu fete mangana television na siliki na ba dépasser na ote mais dépasser na ngaka ko siliki po ki koma kama bino na kati kama da ka ke na mboka nini tant musu na kafumalesa tant musu sa etasi mama na OK mais yango moni loko soki ninga tangelo le passé supporter po yo pende otangela ke ba donc ça non normal Karine oui c'est bon maman les bien pour le baquet quand tangela mutu le passé na mutu boite moni po mangai toyeba tani ni osola na ba comprendre mais là on a surtout c'est la faute toyeba tani o peut-être tozaleli moment ni no tozali on ni obetela mutu le solo moi je pense bien que le passé à moi c'est dans tout le passé dans là pour que na comme à niveau yo bête là c'est-à-dire na début na biso déjà les sur retour na quoi aborder na ozanata non surtout yo bête les maçons na oza passé ozomona pour ne tolingana parce que pour to pesa na mitema muto apesa munino muto pasa la pour comprendre peu le roni muninga ça na pour ça il faut quand même yeba o nini zaki simana en tout cas vraiment na passé la vie moko na zino mutu moto wazolinga vraiment na opesa bolingo mais batu bolinga ngati ta non ça bolingo zo ça bolingo non mon retour ezalati na moment wana nesko nga pe na otala bon nga pe tala ya ngai ka ezabo totalisani ba ka o nini tutozana mo ne opesa biso ko courage ya osala bolingo bien na nengo to penser na nengo to kende do to ça la même idée au début
aux hommes au début. Mais et comme à que non, tout ça déjà pour lingo. Et après, Nathan, on est maman sur le baquet, tout ça, on met tout le monde, on met maman. Papa n'a qu'à dire. C'est là maman parle. Donc nous le baquet. Pour moi directement moi je dis que donc c'est que yo mobile na saki na on beta na masopo et ça que mobile na saki na ano salobe ko les gars. Tony, pour na kati ya metu ka boto sa makambo. Non, to beta ngo avant to koma mamu musu donc. Tant to bandi olinga no sika. Mais ko to yebana nani azana ni mamu nezani ni ozaki ni no sala kine na passer na yo. Merci papa, s'il te plaît. Maman m'a coupé encore, il va papa maloba. Nazo pe sa dèche moko ba bimisi mikolo là. Na dit que papa na lobi te mais na yibika maloba ne ko ki ma de obuka de ola mali. Oyebi ba dèche awo bimini. Oui. Donc il ngana ti lelo ba moninga frère chéri kitoko. Tokuta sko tokuta ne na téléphone. Alinga nzelati. Abenga na téléphone ya ka mbalo se za nzelati. Après singa doit contact na pela pesa doit contact. Déjà partout. Papa, c'est ça, il y en a aussi micro, il y a un pied pour le côté. Si quand on a bien allé des rendez-vous, il faut bien rentrer dans le restaurant. Papa le dit bien. Et ça, que beaucoup de gens ont bossé pour se lever pour me balader. Mais il y a bien allé, il y a chambre d'hôtel. Tu vas voir ce que tu as tout, et tu as solo dans la biso. Il y a ce que pas un dialogue dans la biso, ça va bien abandonner le moment qu'on va dépasser. Il n'y a pas de limite de passer là, abandonne tout le monde comme de passer. Na maman on a la quoi sur les passer là, n'a pas au moins là, moi la bête. Tant super la souga, on a sur la vie, il va les bénéfices de ces fois là, mais le quoi te coûte un ayo, na la poste de ces fois là, t'es en moninga, là il a des fonds la ligne à la soit dans une balle. Maman, vous en comprenez la sauce, voilà, on a. Ok, merci Carrie. Biscuit. Au moins César. Au moins dans tout ça. Mon bel abéissa. Et ça bien. Et ça vraiment normal, moi ça y va me passer à mon bal. Oui, on va passer à moi. On va tambola bien. On va tambola bien. Et ça m'a bien au bon cacher, au cacher vérité mon gogo yo. Moi ça que nous découvrons du banda et que quand ça la défense na gogo. Tout ça la aventure té. Tant que ça na moi sina yo linga na moi sina yo, yebisa ba défaut na onyo so tout. Ma ben yo sala ta mso betela ye ata 600%, beteta na 9%. Yebisa maman ngai tala boy moni fi wana msusu boy. Ezalaka boy wana to zali na yo no ki chéri, tant to linga na yo te. Mais na to linga no boy na kozongela ka ngo jamais. Na boy ko tumso yebisa yo na veni ke moni garçon wana ay magana fi tel, ay magana camarade no boy. Bote wana ezalaki nango bangoni. Ezalaki nango le passé. Mais moi c'est vie nanga ezayo. Ce qui n'a qu'à wana que moi si à trouver mon mabé c'est que yebi ne o ça la. Mais ce que je veux dire, c'est normal. Mon père est passé là. Il ngai na vandi connaître moi c'est ngai passé. Ne faut la tamba bisa ayebisa mon père na ye. Tonton Charles est passé là yé. Et ça logique papa vandi. Bon ça faut na bango. Et ça passé moi ça émission de passé aussi qui pour l'année. Est-ce que comme appelle que ayebisi moi si le passé pe soit moi c'est ayebisi mon père le passé c'est qui va prendre. Exemple va le passer mususu tant que yebisi mobali surtout ba bibi no mbedi ne bosika trop souvent c'est le passé mais plus que les hommes na longo la 50 5 ba ba yo ko wasa ba bota chi maman tout ça la part des choses yo moi si normalement au longo la 50 5 yebisanga on va na ba libalo si mbalo ke na longo la 50 5 on a passé les ya mabe makasi on ça la pantirete wa so boka bona directement non totalement ils ont baka au moins il bala on nzambe asangisi ata moi ça iso ke na longo la 50 zemi na longo la 100 zemi soka za moi ça choix na yo on nzamba ponela yo boko vanda kaka ngala maman mi bino ne bosili kaka moi so esili kamoso obi fina bino mo bisa so mbote la carte to le kaso le kabi vi na bima pe na ekala na ebate ka na yo maman to linga te mabo le je pesi pesi mbale na sepeli mais na bima pe na sepeli na zonga maman lo mukie maman na maman lo baki est-ce que donc moi tant on linga basi tout ça la part des choses la capa ba négocio e bali tant on linga moi si so pour dire vierge wana kumisa nzala c'est que yondo ndo bandie mutali boso mais so ko kuti déjà moi si quoi za diverger yo na mutula yo ko banda ko cheka chate ke yote asaka moi si nanga c'est que ngai ka non oyi bato passa na bango comme ça alikana 10 ba de 20 ba ba kuta ngai mais ça la patience ça la tolérant tant la bête le passer na ye pour kuta qui est vierge
zala tolérant mais nga dans côté mobile côté mobile nga lobiki hier à kosilika et comment ko répéter à kosilika non non la reine bon ça va toquer ne pas lobiki hier à kosilika ce que aussi c'est le ça la quand même oui ça nga moi c'est moté moi je le patron pour mon coloca moi je modifie aux anaïona il y a on a bêta effort les cas effort au moins que ceux qui moi ça ebisaka yo et vous en avez le mai et quoi ma belle et quoi qui tient avec quoi qui gagne mais ceux qui ebisaka yote ah c'est que personne va passer dans mode c'est que là allez monter mais ça nini ezikio balandi ya bongani ya TV la si ozomona et puis bo nandaki biso soit bolandaki ngai na debi ya lisolo na soit ya intervention na lobi te ke na osilika so moi ça betele nga le passé non na bibongote mais nga na binini nous surtout les autres dépendre na tanini o yini yoso ni kopesa mutu message vous comprenez même message nous surtout avant pesa mutu za message ya matanga za ni batala ka température ni tuza nango et puis tani to na pona pesa message nga na biboyi eza mabete oyebisa mutu o ozolinga le passé parce que même pour la vie ozomona to tolinga wana tina kasi kwa bato ba na posa kino passa la vie ensemble to tolinga pour la vie donc o beta moninga le passé na yo oui mais ezala na retard te pour ebeta moninga libakute ngana kota na beya bolingo donc na yo moi si il faut aïbsa mobali na ye le passé na ye de le début mais oui photo yebana tango to lingana déjà oui photo yebana déjà yo betela nga yo ngana betelo ya ngai et puis to yebani ba critère ni no peut-être to suit pour linga te pour ma beza te na katsa bolingo ngape na biso ke no tanga pe na linga boete na linga boete ah au moins so na taola to revivre kitoko to ko éviter ba bloko miso mike o ekaboli ntsaki biso na ba relation so to zangi na vous avez donc bon on est aux arabes donc de toutes les façons tout bandana nous n'est na ebaneli donc tout solo na mboma to eba ko entretenir en bien pour que to gérer on kito parce que mon est baletement parce que zanga yimto ba ksamu nzira so to dresser nzete et hôtel ma tout droit pour que le but soit mboma bien donc faut na début na biso to eba ko solo la kitoko maman je ne sais na chaka mon côté wana abongisi moi mukie non na bande do lo babo ata yo mo ngese maintenant kamera za bato tala biso ba ngana ko lo babu moni lo balobi wana ngana zunga ni mama mama lo ba yone bande na bana lo ba kia et l'homme c'est très important la premier contact lo ba vérité lo ba na vérité ke ngaye tonton mo to linga ni boye tala passer nanga tala boye tala vina biso tala famille betele na réalité famille na bino ko bombela emote ko bombela be passer ya famille na bino te yebisa ye papa na sokuta kala kata msundoki mais tala boy komela ka ye bo mo kona ko yoka ke papa mona ka ndoki akopa mwasi na ngai yebisa ka ngai yango akoba nini akosala elo ka papa lobi na début na bino tombo lingani entre moi na mobali na début na bino contact na liboso pour vendre la kit bo mena moi secret après ça va ko lobaki na lingi yo mo deuxième rendez-vous ça la deuxième rendez-vous pour vendre ko so la masola bolingo yebisa ye vérité au lieu que yo bombele vérité o yo bise kala basi mso ba yebisa mobali et passer na yité tant mso na mettre mobali ozo yobe passer pour vendre botango mbala ngolongo ila momo ko vendre ko so na solo wana bolingo pour la projet on doit te tenga ikutu na ça non ah mais on a qui me s'appétit à non na premier contact on bokuta ni bovandi bozi kiti bovandi boso na solo bolingo obandi ko yebisa vérité mama tala ngai moni nga ba beta ngona chambre il faut le place pour mettre en chambre méthodologie beaucoup de méthodologie ngana ko parce que méthode est lié mon sacré ça lié c'est moi la place il y a pour régler ba problème direct pour katana pose c'est moment où moi les autres qui peuvent lier au nini au groupe de la mobile na oli solo ya passer non parce que les autres parce que en droit ni pour se fréquenter qui peut d'allier non c'est là mais parce que na metu et donc comme on a c'est là par exemple tu coûtes na fille mon boy loka la piste exemple parce qu'il y a deux choses aussi au salama non bah tu vois la piste tout ça la fond tout le bas monsieur c'est au salama tokute na fille mo bonanzela mbali boso yoka tokute na mbali boso na abordé oui mo na yoka na su numéro na ah ngana saka pa na ngai ozo comprendre na za pa na ngai et maintenant on a invité pa na nga na bise que non na posta tokuta non mais oza eza que non ya pa na su qui a autorisé il est pas moi qui noté en tout cas ça va ne maman ozo qui aye pa na ngai nous na za peut être na studio ka ya pa mané c'est biso ba jane boye na na studio na nga pa mba mais tout ça direct maintenant soit ya pa na ngai là c'est bien tant to oza premier rendez-vous na biso peut être to so la na et ça place wana donc on qui m'a monté pour que to comme mettre ça pembeni ne to ko debe kamba liboso fona panza teke et puis na ça souvenir non les autres qui peuvent lier au nini à obetanga li solo mais les autres qui peuvent tant
ozomona tani ni oyo azonga betanga lisolo soki to na kati ya bolingo to sa bolingo nde bozo lobela wana ekoma mabe parce que na déjà na kati ya bien lo moboye yubi misinga pour koma no betanga masolo mobo omoni ko to Jonas ana ko na bino to sala ki boye carrément ngape no tout ça ma libako muté mo beta mais soki oyo besenga maman na bien avant dès le premier jour atako to za soki wapi pour premier jour attention au sang non c'est compliqué non c'est non loba ba tout va comprendre mon non loba non ça fait biso bike tant okuté na mo singula liboso yebisa ne seka nga lobaki yebisa ye vérité mon kola liboso ezala kaka te que non soto non c'est kanzela na bo je suis contact na ye to benga ni to kutana rendez-vous et dans mon mususu orolo s'il te plaît sosko obete mwasi et que le premier jour kutani bo ebise kutana za bo mo sa ke le premier jour premier jour te mon premier contact na bi bien musa da yese même kwa mayoka bai mama mais je suis mama yebisa yoka ngana premier contact on m'a dit na to na aborder andimi nga pesinga mutema na ye mon deuxième rencontre ils ont to vandi sur bolingo to beta ba koma solo ya projet d'amour na mama wana nous allons fondre bisa moi c'est la vérité qui ngana bota eza moi musa bota aumela mene ngina bota mo bana ko devant après et bon peli bana na ko c'est clair que maman nga bona na mwana ngano comme on promise la tête promise mais là na moi c'est maman na ya bala et natika na ye so ko linga mwana wana a comprendre maman ba liboso tant de vendre deuxième jour to so la masona bolingo pona venir na biso ali mo bali mwana na mwana automatiquement ata yo ba iseke mwana bali na aka na mwana bota ausikate po ya yo moyo na zelo moko po bolobi pe na famille na dina lo baboy obi ke ba coup de foudre ezala makasi na bolingo toko kuta na lelo to sali teke lelo to wume to sata un mois zela papa to sala un mois 2 mois to ebala ba secrétaire un mois 2 mois to ebala ba secrétaire jour manka brusque to va na biso dans l'ambiance bien tendance de la casse très bien nini to ba nusko bimisa ba mano bala biso mais to sito wume la donc songa na lobi mabe na nga onga na sala et pas mobile donc mobile na boya nga bosa que to sai mo ba oui même jour asilika ko boya pe mo abike e kele bibela to ko saka boye le ka mais ça mobile na bete na na supporter pour la moi que mobile na tendance tamboner to ça qui n'est bien supporter mais pourquoi pas ni ba supporter ba choc biso to bisa ba monter et lo ka nga tu na bino ba papa na maman pardon biscuit moni lo moni ngana lo bezaki tozopekisane makambo ya bongo ozomona na boyi te makambo neti olobi kosalama mais biso to toleka na émission tozolinga ya plus bato baotala biso bacomprendre eloko moko boni tolinga to aporte devant bango donc babiloko nde ya bongo yango nde tozoboya yango nde ezosala baerreur ebele na kati ya barelation ya bato omona relation ezalaki kitoko bolinga na ye makasi mais ezwi mwa ntango bo parce que boyebanaki nano te pelaki nani aza nani mais na ntongo okomelela bakikatikati moko boso tobokomela bapréparation balibala ozomona boke pena moko na préparation peut-être tant sur bobalana moi ça biso ke ntango na débat so sikoli to mbala biso ke ta tout quand nous moni na zawa moi nano kutana na ndaku azaka leki na ngata zaka mwana ayebisa oloko wana te dikulu ozomona te ke obeta malibako donc na nyonso wana so moto aza na posa lingo oza so na 5 balles olingo kaka soki olongola bazemi combien de fois so oyebisi ndeko mobali so aza posa kaka na yo olingo kaka donc ne tozabwe biso nyonso to na mokilo tozalaka na mifinoko na biso donc toza banzo moto mta mofinoko na eza losala mabe soki ndenge nini ozaka na moto akolingo donc tozalaka te na basoni moko ya kobeta le passé na biso na moment oyo omoni kino tant yango ezopesama na ebandeli ya makambo po ke koma tota donc tobeta masolo na biso na ebandeli ya makambo po lobi na biso ezala mabe te donc mpo nanga yango wana. Ok, merci Bali Kiala bi photo betaka masolo na biso dès le début ya bolingo ta bolingani kobomba te biso ebanzela so leka donc yebisa vraiment to comment qui vers la fin émission la biso et cadre wa kitoko bomona tozana intermatonge de et jomi na victoire en diagonale pene maison communale ya Kalamu pene église Saint-Joseph ya Matonge pene station Victoire donc pene rond-point Victoire donc si kate na intermatonge de pour na séjour na bino Kinshasa soko ye au bengi kana numéro au gérant la biso papi diakota na 089 91 11 786 to obengi na numéro mususu eza 090 36 80 188 au gérant la biso papi diakota pona ba séjour na la Kinshasa tozana ba 2 chambres salon cuisine salle de bain tout awa na ba 2 chambres salon
la chambre salon cuisine tout eza awa na appartement au vendre pour na séjour na Kinshasa Victoire eza dans centre ville au transport nyonso au ngeta la famille na yo pour na séjour na bino toujours inter matonge et sika kimi ya mupepe bien climatisé donc au la deux sites et puis balcon ezali au niveau talibana mupepe au vivre nyonso ya Victoire et Mikaka yo kaka na inter matonge et merci à toi Blaise Kikawa Ikaou na Dubaï, Djoko Dondi na Gata Ferran, parce que comme les vitamines de l'ombre et puis Romalanda Mokonja va terroriste na Kata Bruxelles. Donc on va vers la fin de l'émission na Bisso, Karine Touté qui là, on a conclure le numéro de téléphone na ba dédicace. On a conclure maman et là on a zoloba, na on peut ça, na on peut taka 7000 na bana Dubaï. Tant yo betenga le passé, yo ba penga pe moi na le passé. Mais le passé na Bisso basi e choka bino makasi te pour nga pe na za muntu. Moi si on a le passé te on a vierge mais on va si ba tobola ya toboka azalé na le passé là yi aime toi bima ni 150 aime toi bima ni 80 yo supporter le passé na pour beaucoup tani ka pas ça toboka déjà mais on a vierge aime so ku konde na za bona bi attendre ba si mamba il ne me touche pas on se comprend pas la vierge à mon bimba mon seka mais moi ça toboka ba le passé 88 na mutu là. Allez, yo ta sur le passé yo boy. Boni koke na okasi. Mais na teika bino bayaya, na ba papa na ba maman, le passé ça la bien pour tout tamboula bien. So boy na le passé, OK, mais so linga le passé to gozala. Yo na pesi bino ga mbote ba o ba olande mission oyo, ba super émission o po boyebi makamote to fungwe bino nteke passé. Oya za posa benga no na benga code plus 243 85 57 20 587 plus 243 85 57 20 587 na pesi mbote na la veta Air France moi ça permet ndako neko ta ngumité na pesi mbote na papi mokoto mobala mwindu mokolo ba chosi ba mokoto elala epane pa pa mashamba mombaba mokoto na pesi Cléo masama mbote. Bye. Ok, biscuit des écoliers, tu comment il merci maman na nengo pesinga chance avec l'émission na yo. Vraiment bongani activé qui ndekali bosoko à chaque fois. Vraiment pardon, bongani média et tout bien biso ba artiste chance pour les kaka pour débattre ba sujet pour les équipes comme makasi. Vraiment ba ndeko nyo surtout et bien autant de fois na na droite na nga awa et lo ko lobi za mutuya. Na tant beaucoup na mobile olinga teke ça la 1 mois, 2 mois, 3 semaines, 4 semaines pour c'est vérité que t'es allé passer na nga. Non. Premier jour, normal, deuxième jour, tu as pour un projet. Que maman est sans vérité, n'a pas de vérité. Dans le moment où on a une vérité, sauf que si il y a un zila naïe, il y a un zila naïe. Mais tant que yo ai mon bal est déjà vérité, les mots sont vérité naïe, automatiquement, ce qui n'a ligne, soit ça nous finit qu'on a, n'a pas zipa bleu qu'on est tout. N'a pas bon moment sur le bélangue de côté. Attends, moi 50 000 balles. Mais si on a coûté une autre moi c'est nanga, et ça n'a pas bien. Moi c'est nanga zanika propre. Et le bélangue de côté, pour moi on a des bergers haïti. Yamuna lobiki tant bolingani conseil gratuit tant bolingani ko ma vérité na yo te ko ma le passer na yo te lo ba le passer na yo e ko sunga yo vraiment minga ko bizate so ngoto solanga na yo to benga na ngana yo to débattre mango o tikali o to lobeli ya wate o benga na plus 243 85 46 13 698 85 46 13 698 ou bien ngawana malamoko ozwangai bien na Facebook beti kaninda malamoko na kati Julana Lime Sugar Baby Charlie na États-Unis mais son États-Unis bien mambo tebele grâce à Taouti ne Julia Taouti na Italie vous êtes tellement belé sur na boîte qui bino mususte ko porter na vraiment liberté et émission et aussi la loté puis aux alaka vraiment merci. Ok, Bali. Merci. On a sur la biso na temps où quand on est tout banda au loba na limina biso koloka sonité to koloka le moment BTT ça là on a eu ça moto zo le so moni mobala ni tant vous attend ya kutana na avant ki bon ki na ma sous belé yebisa apa na mono linginga mais ngai ne na zawa en tout cas na le passé na les passés dans les arbres, mais éviter je peux se remettre dans la pour que tout ça la bien, tout qui n'est ma bête les brousseaux. Donc tu vas pour le bas, la vérité na biso na ebandeli. En tout cas, et que ça vraiment malamu mingi. Donc merci na bien surtout pour tout le monde biso beaucoup de numéros na parce que numéro et là on fona le bas to pesa ngo
car pour na peut-être te bobe na soko na bisoba numéro to pesa rango pour na ndenge omoni ba intervention na biso na kati émission peut-être to za na ba question poser biso peut-être to za na moment habitu na mongo boye ba bilo mutu za salon net mo zo comprendre ngote ko le ko ben na biso to za na wana pour na pour pesa toujours ba conseil ndenge pe bino bo pesa sur ba conseil le numéro na ngaza plus 243 81 10 98 640 683 plus 243 81 10 98 683 wana so benga na WhatsApp omenga malamo to beti balikia na Facebook tu reçois bien Julana Lime plus en États-Unis Gina Kilembo na États-Unis Jardin Vibration plus 33 na kati ya France China Chita Sukali donc veut dire yonde motema ba mote bena ba ono stupe na boki ba mote na biki malasima tozala pour deveza ngunga merci beaucoup. Ok, merci vraiment. Il y a Madame Bourgeois et il y a Mabéo Tika Bolandi conseil. Bolandi, nous sommes des gens qui ont dit que les Arabiens, comme Lubango, qui m'ont beaucoup de biscalité, en tout cas les Arabiens, Bourgeois Malam et Mabéo Tika. Merci vraiment. Merci à toi, Dimitri Bongani, à la formule gagnante. Et merci à toi, Nef Limiengala, mon papa, la princesse Ngonda. Merci à toi, Touré Mamadou, Italie. Merci pour les Vietnamiens de Londres. Pierrot Malanda yonde mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles ba o alekio alongula yo a remplacer Pierrot Malanda yonde mokonzi diko des chauffeurs ba grand car na kati ya Paris papa na Jérémie ba gros bisous na yo Floribert Kalomboka songo na kati ya France Vanette Bilanda langue na kati ya Belgique Anna Veta Air France Myriam Bolombo moi s'appelle ba na Rangungi na ndako voilà et s'appelle Locoté. Maman mia bolombo to na ba chabo. Bato ba chabo. Et s'appelle donc merci la bino nyonso, merci à toi Passi Pambou les Vietnamiens de Londres, merci à toi Floribert Kalomboka sur la carte France, sur la Ricardo Zoro les vieux Makambo la carte Portugal, Matou de Vendôme na Londres, Prince Freddy Mayombo na Belgique, ba gros bisous na bino sur message Kolandanga. Patrick est immigrant joueur na kati ya France bino so ba gros bisous na bino ndeto kutani mbala sima bye.